Mpote la balandinho surtout, il y a Adassa Temo TV, soyez tous le bienvenue dans notre émission Les Abakuki. Oh, les Adassa chou de mon cœur. Oh, est-ce que vous êtes là présent? Tokoti lo mbangu na kati émission na biso. En tout cas, trop c'est trop. Bo sauter ba pibité, bo s'abonner. Tokota lo mbangu na sujet na biso. Yalelo. Wana jeune fille wana, bébé wana, je sais pas. Mais si là c'est une, c'est mon combat, voilà. Bref, c'est mon combat là. Eh, Mams, abet d'abord mon boyer là bébé Lily. Victor. Mutala sila o ba segine nini wana mobile na ya mukuse wana. Botali ngona nte. Si la ayela nga papa, ayebisi nga bi mère oyo papa. Mais Lucas solution pour na bato à France. Demande des alliés. On a France nana représentante à Zawana. Si on a souhait, si on a souhait nga boya na numéro na ya Canada, nenga zana sa sili kelinga ya bata Canada na répondre à sous message kunati. Non répond message ndeni nga zana ki sasa nana Lubumbashi awawa. Pesa contact na ye. Numéro na ye na otine numéro na ye na jeune fille wana, bébé wana, je sais pas. Mais si là c'est une, c'est mon combat, voilà. Bref, c'est mon combat là. Mams, abet d'abord mon boyer là bébé Lily. Victor. Mutala sila o ba segine nini wana mobile na ya mukuse wana. Botali ngona nte. Si la ayela nga papa, ayebisi nga bi mère oyo papa. Mais Lucas solution pour na bato à France. Demande des alliés. On a France nana représentante à Zawana. Si on a souhait, si on a souhait nga boya na numéro na ya Canada, nenga zana sa sili kelinga ya bata Canada na répondre à sous message kunati. Non répond message ndeni nga zana ki sasa nana Lubumbashi awawa. Pesa contact na ye. Numéro na ye na otine numéro na ye na jeune fille wana, bébé wana, je sais pas. Mais si là c'est une, c'est mon combat, voilà. Bref, c'est mon combat là. Mams, abet d'abord mon boyer là bébé Lily. Victor. Mutala sila o ba segine nini wana mobile na ya mukuse wana. Botali ngona nte. Si la ayela nga papa, ayebisi nga bi mère oyo papa. Mais Lucas solution pour na bato à France. Demande des alliés. On a France nana représentante à Zawana. Si on a souhait, si on a souhait nga boya na numéro na ya Canada, nenga zana sa sili kelinga ya bata Canada na répondre à sous message kunati. Non répond message ndeni nga zana ki sasa nana Lubumbashi awawa. Pesa contact na ye. Numéro na ye na otine numéro na ye. Tosengi bino bo continuer ko s'abonner massivement na kati ya Adassa Temo TV. Boso taraba pib na bisote, s'il vous plaît les abakouk, mama Adassa yaka kolele la binote, botinde la ngambongo, bo pesa ngabo, bo songisa ngabo, non, eloko na osenga bino les abakouk, les anges adorables de notre maman. Boso telenga ba pibite, na ba pibi wana nde sala raketoye la bino toujours biloko ya kitoko. L'émission kitoko ba live ya kitoko mutafingi sila na 12h na 12h 2 minutes biso topeli si live toza les abakouk boza la concentrer na kati ya sila bisalu officiel na kati ya les abakouk de SB. Je vous aime tokutani na émission Oezoya. Bye. Tosengi bino bo continuer ko s'abonner massivement na kati ya Adassa Temo TV. Boso taraba pib na bisote, s'il vous plaît les abakouk, mama Adassa yaka kolele la binote, botinde la ngambongo, bo pesa ngabo, bo songisa ngabo, non, eloko na osenga bino les abakouk, les anges adorables de notre maman. Boso telenga ba pibite, na ba pibi wana nde sala raketoye la bino toujours biloko ya kitoko.
bemission ya kitoko ba live ya kitoko mutafingi sila na 12h na 12h 2 minutes biso topelisi live toza les abakoki boza la concentré na kati ya sila bisalu officiel na kati ya les abakoko de SB. Je vous aime tokutani na émission oezo ya bye. Tosengi bino bo continuer ko s'abonner massivement na kati ya Adassa Temo TV. Boso taraba pib na bisote, s'il vous plaît les abakouk, mama Adassa yaka kolele la binote, botinde la ngambongo, bo pesa ngabo, bo songisa ngabo, non, eloko na osenga bino les abakouk, les anges adorables de notre maman. Boso telenga ba pibite, na ba pibi wana nde sala raketoye la bino toujours biloko ya kitoko. Bemission ya kitoko ba live ya kitoko mutafingi sila na 12h na 12h 2 minutes biso topelisi live toza les abakoki boza la concentré na kati ya sila bisalu officiel na kati ya les abakoko de SB. Je vous aime tokutani na émission oezo ya bye.